your host, Christian Bless. I'm out here in the Republic Democratic of the Congo. Listen, I told you guys, selon la bien, we are going from strength to strength, from greatness to greatness. I'm going to be doing something good today. I'm going to go out in the streets and I'm going to ask the Congolese people living here in the Congo the topics that we discuss on Selon la bien. Is there any leader in the house? There's no leadership in the house, so God is our leader. God is your leader. God is your leader. Let me finish. Mobile faut rôle na yo na ndako faut aider mwasi. Faut aider bana na yo. Eza kaka mami no. Question number 1 is, what is the role of a woman in a relationship? Number 2, what is the role of a man in a relationship in a home? And thirdly, what can we say to those Congolese people that live in the diaspora but that forget their roots? Selon la bien, is a mission mon koto sala to aider, to supporter, to développer mboka. Donc omoni awa na Congo na sentir penza que non na comme penza moi na kin azawa donc moi lingala peso kota. Donc Zambe apambala bino tala émission. Mobali azali leader. Yende azali do chef. Tokyo lo bande mukondi ya ndako. Moi si ayebi ke non, nga devoir na nga eza yake nazala soumise. Mais yo mobali ko comme sa soumission wana lokola domination et pas moi c'était. Yo kanini bande ko bakoloba yebisa biso pe point de vue na yo eza nini. Ko bosana te, s'abonner, partager selon la bien. Merci beaucoup, Tokende Kassi. Baninga nyoso ya poto, baninga nyoso ya monde entier, donc nous sommes là selon la bien. Nazana couple na moni bango de musika na wiki non bazo genga donc kitoko makasi na sepeli mingi ya solo ya papa na ngantu na bino kaka question moko o mibale na chef na biso awa papa pona yo omoni mobali rôle na ye eza nini na foyer que a maintenir foyer na ye que foyer na ye ezala bien que pas problème ekotate. Bon, pour le rôle de mobali na mariage, c'est quoi nini? Bon, ok, na koloba na français. Excusez-moi. Bon, je pense que le rôle de l'homme dans le mariage, c'est d'éduquer premièrement sa femme, de continuer l'éducation qui a commencé chez la femme depuis sa famille. Et puis, éduquer aussi leurs futurs enfants. Rôle mobile que avant de bien na babana na ye, rôle mobile c'est quoi nini? Bon, merci par rapport à la question Toningaï. Merci. J'aimerais dire que pour que Moutou, Obengami Mobali, azala na capacité, to azala na dimension ya ko gérer foyer en quelque sorte. C'est premièrement Moutou azala si na likambo ya zosala. De deux c'est encore Moutou azala si na charge o ya sana ngona katandako parce qu'on ne peut pas assumer une responsabilité par rapport na oyo zanango. Si tu n'es pas si il y a capacité aux zanango aux un peu na ba difficulté il y a quoi assumer responsabilité aux zanango en tant qu'homme. Mobali azali leader. Yende azali do chef. Tokyo lo bande mukondi ya ndako. Pourquoi? Parce que ndo yende azopesa azana possibilité ya kozwa makoki ya koluka makoki pona ko batela ko sani ko batela ndako na ye po ezala quand même bien bana balia mwasi aye ba olata quand même ya ngwana ezo l'accepter mobala za chef. Voici azan la devoir d'être soumise, fidèle envers son mari. Selon ngai na kioloba rôle mwasi ezake
ya liboso nanu aza mwasi o baloba te mwasi ya mayele atongaka ndako ne mpona nini ya liboso ifale koyeba ndeni akobatela mobali bo eza ba mobali mosusu na tongo alingaka asokoli abose après kobose a déjeuner tantôt so a déjeuner te akoki olia mama malamu akotala tete bana na ngai ifale ba ke école yeba ndeni ni kotia bana ne propriété abongisi bango atindi bango école tango ba bakozonga bamsu babebisa ba uniforme après omona kipe bana alongoli bango ba uniforme so azana temps anikeli bango a présenter bango biloko akolia balie après bana basakani so poko ekoki asokoli bango bana baki olala so oya olinga avandi nanu so buto engeli amonte ponge kangi alali mobali aza na devoir et pas mwasi na ye ya kolinga ye parce que esika bolingo ezali kolimbisa ezali esika bolingo ezali ata mwasi asali eloko moko ya mabe okoluka air moko boyo vandisi oyebi maman je ne pas aimer ce que tu as fait tout olimbisi esika bolingo ezali okosala moninga mabe te alors mobali aza na devoir ya kolinga mwasi na ye eloko mo wana sumi okomona mingi bana na biso basere na biso basi na biso ya poto bamonaka ke soumission elingi elakisa kodomine komaltetre kosalela mwasi na yo mabe siko ntango azoloba soumission pour na yo soumission en fait eza nini est-ce que eza bien ou eza eloko ya mabe? Soumission n'est pas un signe de dégradation de la femme. La soumission en fait ça place la femme dans ce qu'elle a été à faire au monde. Vous voyez, c'est la place que la femme doit occuper dans le foyer. Donc, la soumission pour une femme, cela ne veut pas dire qu'elle est dénigrée. Vous voyez, dans une société, il y a le chef, il y a le secrétaire, il y a le vice, ainsi de suite. Si je suis vice, cela ne veut pas dire que le chef m'a dénigré. Qu'est-ce que la soumission? Jamais rose que fille moboy alingi na ba boîte ba vie moboy à l'occasion de rien boy à la soumise et aux un peu difficile. Premièrement on tambola na parole de Dieu à roeba aux la soumise na monto peut-être ya zana a roeba que nyonso azo sala famille kitisana nango pona ngana par ngana rolo bengo soumission eza selon ndenge ekomama mwasi il fallait azala soumise soki mwasi aza soumise mobali ata azaki na mwalika moko boya bombi aotaka te mwasi nanga azaka soumise aodevale nyonso. Voilà. Étant que femme, je dirais que la soumission n'est pas quelque chose de mauvais. Une femme doit être soumise à son mari en toutes choses, comme dit la Bible. La Bible déclare qu'une femme doit être soumise à son mari. En plus, la femme sera sauvée en devenant mère. Et si vous n'êtes pas sauvé, en devenant qu'est-ce que tu veux dire par le mot sauvé? Bon, aller au ciel, je peux dire. Oui, il peut aller au ciel en devenant mère. Maintenant, toi, une femme qui ne veut pas te marier, ou bien tu te maries, tu ne veux pas être soumise, là, vraiment, même Dieu n'est pas content. Moi, si à poto, na moi, si à mboka, azalakate. Moi, si à zakaka, moko. Oh, moi, si à poto, na moi, si à... Ok. Azakate. Basa, bon, on est sur basa, basi, nenge, moko. Ce qui est un problème, il y a les balles, ils ont pour basi, sur le monde entier. Ce qui moi si a commis na moi et loko moko qui biso toza basi à poto il faut pas toza la soumise et pas ba mibali na biso on a commis rébellion. Voilà. On a commis rébellion envers le mari. Wow. Vous comprenez? Ngana ko senga na bande ko na biso ezaloza mobali ezaloza mwasi. Ce qui mutu azo respecter limite na ye na mariage. Moi si ayebi que non nga devoir na nga eza yake naza la soumise mais yo mobali ko comme sa soumission ana lokola domination et pas moi cité nde siko eloko monaka mobali a komi okusale la soumission lokola domination lokola ko maltraiter moi si parce que ayebi que moi si akoza la soumission non non là il n'y a pas l'amour. Et si ka bolingo ezali oyo ayebi que non aza soumise oyo alingi vous voyez que non harmonie moko ezotambola na esprit moko eza cacheté ou bien makanisi moko ya mabete okomona bato ba otambola sans problème.
Oui, que papa émission na biso comme on solo la bien, mais papa au solo li très bien pensa la sepeli mingi. Toza toujours awa na Kinshasa. En anglais, je pouvais dire que we are still here in Kinshasa. I'm actually here in the cab, so I'm getting some VIP treatment here. Congo is amazing. Tozo kende ko tuna batu ba question o tuna kana émission ya solo la bien. Bolanda kaka parce que toko yeba. Est-ce que les Congolais sont différents? Nandenge biso na poto tozo kanesa ke bango bazomona makambo. Bino bozolo baka trop oh non. Ba Congolais bazalaka boye toko tuna bango, toko yeba point de vue na bango que to essayer ko améliorer, to essayer ko soutenir batu que ensemble peuple congolais et que and then you will get to feel and understand what they think about some of the topics we talk on Solo La Bien. It's your host, Christian Bless. Let's go, chap. Let's go. I'm here in Woolery, na rompe à Woolery. Nzana ndeko moko na ngina tuna yepe ba question oyo totuna kabatu na Solo La Bien. Le beau gars, le géant. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Non, très très bien. Donc mon cher, na ngina yeba. Par rapport na yo, est-ce que yo mona ka basi ya ba congolais awana kin? Est-ce que bazalaka oppressé, bazalaka maltraité na mibali na bango? Bon, ça dépendrait de la qualité de mibali nanu. Ya liboso ngwana. O kuta mibali mususu qui par moi c'est bien. Ceux qui m'ont s'occuper de ma maman, moi c'est bien donc. Et là il faut moi ça la soumise dans la préoccupation mobile naé avant tout. So comme moi si à moi la maman yo ele kana poto. Aomi mobile célébrité tala na poto za bo. On est critique na bango. Ça peut être critique na biso. Il faut to sera maman critique na biso avant to il banda. Mo balobaka soumission. Pona yo soumission, est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va mabe? Pour la soumission, c'est bien parce que la vie, il faut la soumise, mais elle est candidate. Elle est que la soumission, c'est que nous sommes de soumission, c'est le moment où la femme sage, soyez sage et soumise. Comme qui c'est le qui n'y a mais comme un moment où tu as dirigé à côté. Soumission est différent là qu'on diriger. C'est que la cause soumise, il s'est montré faut quitter ça, il faut pas monter la côté. Il faut la détermination, il faut la et le roi bengi honnêteté, détermination, paix, la façon dont la façon dont défendre, qu'on peut sa dignité, notre façon d'être nos valeurs. Si vous êtes soumise, bien, même la Bible nous dit, les femmes soient soumises. Et là, quand on a vu au Congo ici, de filles, parce que des filles n'est pas soumises, tu vois. Des filles, Balinka a toujours mis balle, bon de la banque. Pourtant, nous aussi, les filles, donc bon de la mi balle. Oui. Si on s'allie ma bête, demande pardon, c'est réciproque. Si on aussi nous pardon, à Olympia, nous les filles de Congo, nous avons pardon, t'es pas mi balle. Est-ce que basi ya pot ya kin, baza oppressé yango wana baza la kasumi? Non, ils ont oppression, ils ont culture oyo. Toujours vivre nango awa na système toujours nango awa mais kuna comment on appelle système na organisme belé zo protéger droit ya basi donc ils ont protégé bango c'est pour cela peut-être croire oublier mettre en main un peu en exergue notre culture pour adapter la culture occidentale. Basi ya poto balobaka ke non basi ya congolais bazalaka soumis parce que bazalaka oppressé, bazalaka na misala te, bazalaka na capacité ya koloba te, yango wana bazalaka plus soumis. Est-ce que yo monaka ke ozalaka oppressé, ozalaka abuse, ozalaka maltraité, yango wana on dit maka soumission? There is a clear factor that if you look at the marriages, in the Congo, it lasts longer than the marriages that we're seeing here in Poto. So therefore, then I will ask myself my question. How do you know that? How do you know that they're not happy? All right. Let me All tell you right. another question, please. I need to answer that. Okay. He asked me how. What did you say? Why are they still in marriage? Why are they still in marriages? Unfortunately, I have to say. Not just culture. First of all,
a lot of things to do quickly, religion and stuff. We're not going to go into that. I'll just pick some simple facts. Here in Europe, right, women and children are provided for. Whether you get child benefits, your house paid for, whatever. In Congo, the woman has nothing. If the man's a breadwinner and wins everything, you have children with him, your family's already sold you. Yeah, let's not get into giving money and stuff. They've already sold you. You are stuck. Let me stop. Let me just stop there. No, I will get there. Listen, let me finish. You are stuck because you have children with this guy. You have no money. You have nowhere to go. You don't have a car. You don't have a home. Here in Europe, right? God forbid, I'm not wishing that upon myself. If my husband left me, I, Gladys, can work. If my husband left me, the government can provide childcare for me. If my husband left me and I don't have a mortgage, whatever, the government will give me housing. They'll put me up. They're a place I have options. So there's so many things I no longer have to put up with. Now, these women, they have nothing. You now must put up with the man's BS because you are stuck. They're not independent. We are independent here. We have voices. I will not put up with you abusing me this way. I will respect you as a man of the household. All of that stuff, that's great. This is what I need to do for my husband. All of that, that's great. But there's so many things that we take Congolese women back at home that we should not accept. Non. Nga selonga na mimonara na zanga. Parce que eza au moment mo boye na ko kena milieu mo na ko linga te na mimonisa te. Mais so sengi loko moko boye te ki etali ngai esenga défendre en autant que moi si tant que droit na congolaise na côté les malades défendre ba droit na tant que moi na mboka mais so que loko mo za ko intéresser nga te tant que ndenge origine na ndi ba édikanga sur l'éducation na pe selon éducation ya nation na biso pour être congolais eza facilité être congolais muto akoki kozala capable de défendre pays na ye moi na mboka na détermination sage. Yango, exact que faut ne importe quoi te. Faut à la congolais, il faut à muto obi de obi nzambe na liboso, obi oyo zali. On a zali zalo ke nga za mwasi na miebi ki bo mwasi na ngai, na za capable de défendre yango partout na kokende. Pe malgré la défense nanga na kozana ba mo ona ko lexa ba mo adioté la façon d'être nanga la koloba na kozana respect nanga la ko se respecter toi que moi si pe na kozana détermination nanga longola image wana ke bana basi ba fanda kaka na ndako ha I know they don't. Oh c'est la télé longola image wana girls in Congo they're not the way you think they are they are beautiful, even more beautiful than women are. Zela, oh, let me finish. Zana Kenabino Malembe. Baza beautiful. They are very educated because some majority of them they work. Non, c'est pas ça. Pour ça, bon, moi jamais encore la soumise pour moi soumission non. Soumission ça dépend de l'éducation ou ba PC lion, tu vois. Moto mususu ba PC éducation na teke azala ke ko senga pardon, ba le ko senga teke ko senga pardon ko mikitisa. Non. Ba que ça ngote. Mais moi chez nous, ba la senga ke faut ko mikita toujours moto monta da parfait am kilo. Na foyer ou bien na mariage. Bon. Na foyer tout comme na mariage, on est responsable, la chef. C'est l'homme qui assume tout. Cela veut dire que dans foyer, mobile fois la responsable de tout, responsable à moi si il faut qu'il joue le rôle dont il mérite de jouer. À moi dire, à prendre en charge, à ça là de tout moyen pour satisfaire au bazar la charge et puis à reconnaître le place qui mobile. Il ne faut pas accéder comme à la maboko à moi je suis la maboko à bana. Il y a des fois diriger bien pour foyer qui ne délivre. Alors c'est quoi le rôle à moi si? Bon moi si bon. Rôle à moi si est belé parce que la Bible balobaka femme soyez soumise à l'homme. Voilà. Cela veut dire selon la Bible moi si faut attendre c'est l'homme ibeko ya mobali nae. Voilà. Et dépendre selon mobali à gérer makambo nae. Mais na mikolo yo il y a aussi débat mindela ba exception ba émancipation. Cela veut dire le droit de la femme. Donc moi si akomi pe na valeur na kati ya foyer akoki ozala moi si na mais azamo umbu na ote. Azana do akosala o union so pe mobali osala mais à condition que nous à respecter ba condition o mobali opesa. Rola moi si na kati ya foyer ezako na ko bana iloko le bosso na rola moi si na kati ya foyer ezake kobakisa makanisi na makanisi oyo mobali akozala nango kobakisa makanisi su oyo mobali akozala nango nayoki yango eloko mena to faye ya mwasi nasima makambo ya kobakisa makanisi eloko ya mobali faye mosusu ko batebe ke un faye tebe ke
kobala mwasi kosente mwasi kobota na ye ko ete ke lelo komi na mwana ya na tozoba te ke sobo boti mwana moko eza ya failli déjà na kata libote déjà ya biso ya quatre façon to benga ke failli un failli ya te ke kobota komi ya mwana na sima na bino bobani de ya failli na bino déjà. Conseil nini oki opesa ba congolais ya poto oyo babosani mwa culture na bango babosani ki congolais na bango? Ouais, merci. Le seul conseil na o pesa bango eza ke bamiye banana ke baba congolais. Elo e bozo za attention ke na mboka bapaya oyo baga oza congolais. Na yebi ke bambo mususu mboka na mboka za na culture na bango. Mais jamais ko bosa na culture na o ya biso nan. Il faut ba o bano o raisonner na culture na biso pour avancer bien. Voilà. Conseil nini oki opesa ba congolais o baza na poto o bazo bosa na culture na bango ya ba congolais? Moi, je ne pense pas qu'il va bosser dans la culture. Okay. Nous avons deux sortes. Il y a Congolais diaspora. Tous les Congolais qui nés à l'étranger. Il y a Congolais qui ont awa accueilli dans pays étranger, soit dans bas âge, soit dans âge adulte. À l'étranger, dans Mboka Bapaya. Il est très difficile pour comment je peux dire le terme que je peux employer base à la culture parce que va vivre en côté c'est ça parce que va vivre en côté mais ba congolais ba uti awa na bas âge ba be baza difficulté parce que auti awa peut-être ayebi système d'éducation la bisoté aki abandeli système d'éducation kuna ils appellent très difficile à assimiler la biso mais le congolais qui ont assimilé notre culture éducationnelle, culturelle et awa, il est très difficile babosana. Parce que même ceux qui ont commis la nuit, parce qu'il faut s'adapter, il faut se réintégrer. Et ceux qui se réintégrer dans beaucoup accueilli, mais culture la biso babosana parce que tout le monde a si moi j'étais à leur place, jamais encore bossé dans la culture, jamais encore bossé dans le pays. Même si notre pays est bien été, toujours le baquet, c'est pas propre, ils ont avancé, ils ont c'est seulement nous qui aider pour avancer. Tant qu'ils sont là-bas, bah occuper quoi bah culture bah nous la façon dont nous avons dirigé le pays là-bas, bah occuper quoi ça là, amen et ils parlent là-bas seulement pour faire l'ambiance. Le yenge, yango il peut là-bas faire seulement des habits boire. Mais moi si j'étais à leur place, jamais encore ça le Cameroun parce que j'aime mon pays. On peut taquer football. On peut taquer football. Oui, on a fait. Yo équipe n'a préférée les années. Real Madrid. Real Madrid. Donc on a vu Hazard. Hazard. Eden Hazard. Ronaldo. Eden Hazard ou bien Eden Hazard. Hazard. Les gars là comprendre. Par rapport au Congolais pour tout babo sa culture, on a au Senga, faut pas reconnaître culture parce que dans français balobaka, il n'y a pas de peuple sans culture. Oui, na moki pour vivre bien, il faut reconnaître culture nao et permettre au développement dans tous les sens sur tous les plans de la vie. Il faut que l'homme puisse d'abord se connaître lui-même parce que balobaka pas philosophe connais-toi toi-même. Avant il faut y avoir une culture nao, bisiko uta pour bisiko okende. Conseil na pesa bande na biso ya poto. Ata na Kinshasa on a repensé bande na biso baza na poto na baza na Kinshasa. To bosa na fare na biso, to bosa ni culture na biso. Culture na biso ezande nini? Na mboka to na monte avec pour mona mopende ya mwasi ekoza la passer. Maintenant lelo na Kinshasa tokoma omona mopende ya mwasi ya ofele nano bale nano te nano te otebeke ozomona elamba ya mwasi ya sous-vêtement ya sei façon tebeke nga na tomoli boyi journaliste azonga bien ke ya mwasi bena ozomona ngo mena tebeke yanga na tomboli mena ya mwasi ozomona ngo ofele nano bale nano te mena o tebeke ezabelo ko tebeke ndeko na biso mena zote na couture na biso ya kata moko na biso azoke na ona poto a Monica Kamundela la la maya monkuse ye pa la nima Kamundela abosa ntebeke place nga na uti eza place ya boyeboye abosa nyonso na changu na kata mutu na ye mena tebeke na kata moko na biso soki ko tozozo sa ba kutu na biso tebeke baluba
atinako batebeke na biso baluba tobeba couture na biso baluba comment tebe comme mona ndeko na biso a mwasi moluba azala telo moi kilota mokuse ke biloto wana monte beke muntu azouta Kinshasa azokota mushima eboye alatika iloko mokuse boto zo benye ndoki maintenant na Kinshasa comme mona monte beke eko mena kindoki maintenant ibakisama ya 100% biso ba congolais ya poto to kito sala que to améliorer on se kalinga langa boye papa on se kalinga na nazomeka quand même maintenant iloko to comme mona oti na poto bandi kuna biso ba uzo to ba luba bangala boye bazoti biso ba photo na ba internet ba photo bakangi na ba keleson maintenant to ba tebe ke culture za sous normal te to ko manola ke ekufa déjà pona ngai na mona bango za sous te ekufa déjà et l'autre ko ça là et là qui non pas reconnaître ka culture na biso tu vois du fait muto alon Afrique à Kepoto a trouvé que nos cultures africaines est non civilisées par rapport à la culture européenne. Mais ce qui est à fait que non mutunda pe sa culture ne valeur. Quel que soit milieu ko qui est né ou banina ba européen ba africain mais il faut valoriser la culture pour que les gens qui sont malgré en Afrique, mais l'Afrique a une valeur, une culture. Parce que du fait qu'on perd la culture, cela veut dire qu'on perd la valeur. On dit que ceux qui ont peur de culture, ça veut dire qu'on perd de valeur. Dans l'équipe na peine na biso ya Congo, malgré la difficulté na biso ya Congo. Si on a une chance, une faveur, il y a un pays au botami. Mais on peut changer dans jamais identité na pas conscience na yo. Parce que c'est un pays d'origine na yo, parce que bakunda mutolu na yo. Pays na yo omone li pasi. Éducation on na ko pays na yo, il faut transférer na pays mususu pour bato baza na pays wana, ba citoyen pays wana ba copier yo. Mais là tu so congolais qui na pays so ko copier makambo na bango bien sûr, mais à 100% parce que on a oza congolais aux origines na yo, aux éducation na yo, confiance quoi la fiancé na ba makam na bango te parce que ça pays na bango. Tant que congolais, il faut aussi respecter, au gagner d'unité na yo, aux la sage, na détermination na. Na ko insister na détermination parce que muto da déterminé au sa likambwana yango bat ba foshakae. Muto na détermination te azaka muto bata, azaka muto fiancé, azaka ben fiance moi buzoba. Mais tant que on a détermination, au regarder d'unité na yo pe bat ko apprécier yo. Il faut pas apprécier bat nous va ko apprécier yo aux sage. Omoni est-ce que yo teka? Na église. Aux évangéliste. Même évangéliste mais na ça la paix service de délivrance. Na yebisi yo ke ye a donc ndenge zo loba na sentir penser que non peuvent ça wana donc azo loba na conviction. Maman merci beaucoup. Parce que lokola mot final ba congolais belé na monde entier ba otala yo sikoyo eloko nini ya final OK pesa bango par rapport à mboka par rapport à conseil yaka. C'est bon na bana mboka ba bana mboka. So ya bana mboka ye bana wa congolais. So ta ba congolais. Tozala libana mboka tosana fierté pour nous mboka na biso. Mboka tozawa tozala na habitude ya ko valoriser la culture na biso ata so libanda yeba ke culture na biso na valoriser avant qu'on s'appelle ça bango to valoriser la culture na biso valoriser culture na biso merci quel message que peut ça ba congolais nyonso cultiver la paix c'est bon la culture de la paix c'est bon la culture d'unicité c'est bon la culture de tolérance oui pour que le Congo avance. Parce que soit na mean to be a woman, t'as a little girl. Libala on est ici par la route. Relationship on est ici par la route. But unfortunately, na poto, t'as na bala mike belé. Bala mike belé, they seem to call themselves my wife. Oh, bah fiancé, mais bah little girls. Moni ngaza mwana za 12 ans. Parce que des fois na hôtel abona mona bonde bana miki. Soka na kopesa la bande qu'on a biso nyonso bazolanda biso à travers le monde entier. Bon, mariage eza bitumbate. Mariage eza ko maltraiter moi cité. Mariage eza ko pimela moi si eloko soki oza na ngote. Mariage eza ko salisa mobali akende ko lukambongo ko yiba pour sepelisa moi c'était mariage eza institution divine eza eloko moko oyo eza ka mystère caché oyo nzamba bomba parce que quand Dieu a créé la femme alalisa ki mobali asilisi déjà ko kela mwasi ne ayoko lamusa mobali siko tango mobali amoni mwasi alobi
voici cette fois moto naza koluka. Alors moto oza koluka oko boma yete. Moto oza koluka oko la lisenza la te soko za na mbongo. Moto oza koluka oko finga yete. Moto oza koluka oko salele mabete. C'est-à-dire moto oza koluka akomi mutu na kati ya mutu. C'est-à-dire bokomi mutu moko. Soki oza mutu moko okomi chuba mbeli te. Poso ko michubi mbeli okoyoka pasi. Alors il faut sikoyo kozwa mwasi akomi na kati na yo. Papa, oui, puis que nous est-ce que on a évangéliste, prophète, pasteur, on a la conviction et détermination donc il y a bien ma cassé. En fait, tous les gens non, c'est pas les mingi, mais est-ce que le bac anglais? Bon, on a le bac anglais, mais on a le bac hello, mais on a la profondeur. Mon ni anglais au Yebaka. I love you so much. Tout le monde, je vous aime beaucoup. Comprenez mon émotion. Je ne maîtrise pas bien l'anglais. Je vous aime beaucoup. Tout le monde qui sont en train de me suivre, besoin de courage. Mariage est mbongo belete. Mariage est kosala koluka mbongo po balate. Mariage est na nous volonté ensemble. 2020, we're going places. Christian Bless. I'm your host. Holla.